de partout, bana poto, bana wapi. Et à présent, tout le monde a qui Shadrach, moi, il y a 10 ans, on va dire que c'est comme matébélé. Pendant que c'est comme matébélé, ça m'a sali gratuitement à 10 ans, vu qu'on a chanceux. Et tout le monde a qui s'en a découvert à soi, qui est à ma découverte, ça y est, moi, on a besoin de et à présent, Shadrach, c'est pour ça qu'il va monter au dos, ça m'a sali gratuitement, il va monter au dos, et à présent, maman Colette dit là, c'est une chose vraiment grave. Maman boutique, le Dieu de Moïse chez Shadrach. Donc c'est vraiment de ma casse. Merci beaucoup maman Colette Dinga, le Dieu de Moïse. Merci beaucoup maman Colette et elle va dire ce qu'on va soutenir œuvre en tout cas Shadrach. L'autre inauguration, l'inauguration des dates de famille. Merci beaucoup ma dire merci beaucoup de 140 Tanzamba Pambolayo, Papa Mazar, Batunion Sandra. Merci beaucoup la vie dans l'inauguration des familles sur les canaux. Voilà, Tozawa, comme on a mon bapotongo, Nabatu Oyo, Baladinga Sikoyo, Baba Nanga Sikoyo, comme on a au Mapotongo, on a la numérique télévision, aujourd'hui ma micro, ma caméra tondi awa. C'est parce que moi, mon pied, je sais pas famille d'amour des gosses dans Bango. Voyez, pour ça la innovation de la famille d'amour, c'est pas par hasard. Ça va toucher qui s'accara des fois. Nous avons un numérique télévision qui va me bichou qui dit donc, qui dit awa, parce que le groupe Néné, oui, ça l'a mis les lots. On a qui a pas mal, mais le droit tomboli. Grâce à l'antenne, ça va des tout cas. Le maman collègue a sungi les lots moineaux. Azwa, petit. Shadrach, il a que 10 ans, s'il vous plaît. Il a que 10 ans. Mais ma maison, ça n'a pas vie, na maman n'a pas botier. Aïe, ben, il maman, mais ça l'a mis parce que nous avons bien azali. Donc, nous avons 5 minutes pour mater, mais les lois sont beaucoup de gens. Nous avons 5 minutes pour mater, mais les lois sont moto wewa. Nous avons 5 minutes pour mater, mais les lois sont ndaku na pumba zo fitela. Wa utenda masina na kati. Nzamba munene football de la Nzamba na Nzamba. Comment mettre ça ça va écouter c'est grâce à toi et maman et salami. Donc c'est grâce à toi c'est maman ça veut dire trop pas ça plus tarder. Ton 4 amis ruban déjà. Je sais pas Shadrach Oroya. Shadrach Oroya parce que c'est lui l'artiste, c'est lui. Oh non, c'est lui notre star. La méthode là-bas, c'est pour comprendre. C'est lui notre star. Voilà, star d'Abisso. Bonjour Shadrach. Voilà. Voilà, les lots, on a mal les lots, les lots, aussi moto, pour le bani d'Abatou, on appelle ça encore merci, merci, on appelle ça merci, Bélé. Naba Oba Soumaki, Naba Oba, continuer pour Soumaki, on appelle ça merci, merci na maman Colette Dinga. Merci pour une minute on est dans l'eau, mais ça d'ailleurs aussi là. Une minute on est dans l'eau, que Suisse, c'est ça les problèmes. Est-ce qu'on zonga? Non, zonga, on attend la classe. Classe quand nous est bien à la carte. On a la TVT, bien sûr, il y a des jours à l'émission. Nakate kiloketo moko na ebisono nakate pour comprendre que yanga pe na za na sembo o bango ba sa la ngana mo les aime bongo o nzamba zoba Shadrach lelo okomona eloko esalami na bino okolo bani mpona nzambe faut kumisa kapenza parce que l'église eza okakama mais à travers émission okolo bani mpona nzambe oyo okelayo. Parce que merci na grâce ya sali sali kanzambe nda sala ka to kuta ya kanzambe na mabonisa nzambe na kabo mwana kabota mwana chance. Amen amen. Merci na senga merci na nzambe ne grâce ya na nzambe ni to kumne ave mama ya komo madala moto na o moto na kikango. Voilà, Shadrach, question pour Yelinga. Moutou a dit un bon mot. On a dit aux alentours ma paix, pas d'un peu de raison. Il a eu. Au point de sur pour aller passer un message dans Youwana et qui bon. Moi, je fais ça, merci. Ça m'a pas moulé, on est salaki. Et ça, ça m'a dit, on a dit, on a dit, on a dit,
Merci. Question mozawa. Est-ce que faut ça résumer na yo ndenge nini okutana na Sankara depuis parce qu'on va na chamba. Comment kina bandal ndenge nini kote kama tebele. Nini lika kutomba. Moi résumé beaucoup na Sankara ndeni. Kutana zaki bo. Ndendo zalaka kenda te kama tembele o mona obelela. Avenu musoko si somo na babe moto. Mais ngalo le takaka. Ale kana mona kia na kebu bana benu matembe. Abe na koti. Ana kota kina mona kwa pesa yake basi alela makasi. Papa nani? Papa Sankara. OK. Ya makasi. Wana sala makasi ya nito na awe. Nena lo benazana sangwa makasi. Sankara de kuta lo libino kule sika mutaka aina bino na bomo. Asomeli yo moto. Basale yo boutique. Ah. Ni koloni ya beno atende makasi. Yo de nani? Akomelo vanta puze lola. Eloka putu baki barake. Eloka puteza e. Oyanga ezabe yanga. Mabe yanga siko beno sala ngo vanta. Bravo, voilà. Ça va beaucoup plus un message n'a pas d'agneau sur Rolando n'a pas pour raser le mois. Mais ça fait beaucoup de ça. La pesa. Pas l'opé boss. Il faut dans son âne. Basui, baba, basui, la solo. Ouais, pesa encore merci. Mais ozala kama ele. Ngabe azali kama ele kabwe. Makasi na ngama kembele memisi ngana kompe. Mbele lelo pe batu bakomola nanga. Ikase papa saka ngabe lelo akoni na mata pela ngoso. Onye na taki ngoso pula komo wale la obwe. Nito na bero pesa ba merci. Le ne azabwe. Molo na mata. Ah! Oh, la photo. Ok, ma tête. La photo. Ok, Mélanie. On se la connaît boss. Yo, on met la bosse. Ok, Voilà, voilà. Alors, on sera sa boutique. Voilà. Boutique. Boni. Tokozana yaya koteka bakozala mama soit tokozala yaya kaka biso mibale yo moningo gere eloko na yo te etoke patron naza mwa mokene naza boye nakoki wana aya teka te ngai fe classe. Bravo. Bravo, merci. Bravo. Voilà, merci. Maintenant, on va inaugurer boutique les Moïse chez Shadrach. Moi, on a 10 ans. Boutique qui m'a servi. Merci beaucoup à toi, Sankara, d'écouter. Et le Rosali, vous avez mené comme toi, Pambola. Parce que ça va te motiver, donc à ma merci beaucoup. Maman Colette Tinga, merci beaucoup pour la action. Pour l'action, pour continuer de poser vélo pour un embogo. Pour beaucoup soutenir qui wana. Papa, nana fait sa maman monter maintenant. Papa il connaît la fesse au côté. Merci beaucoup pour l'assistance pour la maman. Merci beaucoup Sankara de Kouta Wanzamba Pama pour la dilo pour la ouvrir en sol. C'est là pour la dilo pour la ouvrir en sol. Depuis tout ça nous a inauguration Landa inauguration de Mito Sala, restez branchés. Voilà, on continue. Maintenant, c'est l'heure. Il y a ça. Moi, on a 10 ans. Micro, pardon, Fongo la clé. Il y a la Sibi. Clé la Sibi. Donc voilà. Ministre de ce micro. Voilà, c'est ce micro et des bisous. Juste au cas d'arriver à PCA, clé na yé. Mais yé mon des fois gata. Si on aurait parce que azab mineur. Nous les avons en âge été. Maman beaucoup. Voilà, bravo. Donc PCA, honneur na yé yangoyo, na clé na yangoyo. Voilà, Shadrach, félicitations à toi. Merci. Voilà, boutique Yangoyo. Voilà. Est-ce que vous savez là-bas? Vous savez là-bas? Je me ressemble là-bas. Vous savez, vous savez. D'abord,
olobi nyonso toyoki. Omba sambela langa omba sambela akokata mamuke sambela voilà tokanga misto sambela toyoka pe prière omba sakara Seigneur Père de gloire merci parce que ozali nzambe nzambe otouche mitema nyonso oyo baza parti na 4 fois ya monde mpona kopesa mwana oyo élévation lelo ayebani na 4 fois monde mpona matebele rien n'est hasard pour toi mon Dieu. Il est comme côté les gars si mama corona yo oyo yebaka ti. Oyebaki mbula mwana oyo. Oyebaki ka kobota ma apele ona 10 ans kokoma oyo ya kopo. Ça me dit que vous na ngoko na yo. Ça me pambola. Ça me bénita. Pambola ba to ba pe. Oh, il y a malédiction. Benga ba client ba iya. Oh, il y a malédiction. Oh, non, c'est plus la paix, mais pas ma paix. Benga na au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Azofungola porto. Ezala ya liboso me ya suka te lokola ye moko alobi ke papa mboli nzambe aza juste mpona vi na ye donc babiloko un jour soka kokoma babos tiki fa koma nango ata sit me ya basupermarché ya minene ya babutika minene aba tofungola oyo yo fofungola nano voilà chers amis aba tokota lokola blague mais aujourd'hui grâce à Sankara Dekuta mwana oyo okotama masali faut batombola ye mobafungola noko moko noko mwa lulo aza alaki muteki matembele mwana bomona oyo naye lipamboli na ye siraka Sankara Dekuta kota tala lelo On doit dire un commentaire que bientôt on m'attend. Et on doit être sûr que nous savons qu'on m'attend. Allez, voilà, on y va. lobela bato bayoka vraiment que merci à maman Colette Ndinga. Voilà, et puis félicitations maman. Colette Ndinga, le dieu de Moïse, et puis Sankara Dekuta, moi, c'est au côté d'Anna dans ta boutique. Tout le monde a dit qu'il m'a rappelé ça. Quand tu as déjà planché, Mati. Kata longola micro. Voilà, merci. Je dois dire comment les bâtards. C'est ça la commune à Boumou. Donc, histoire oyo. histoire oyo eke nango nde ya bandilisaka basololi etaki mwana poto jike moko ya monene banini asololi oyo amoni yango aboyi yango asa mokili na ye
Ouais, en tout cas, merci Nabato nyonso bozolanda oyo eza direct oyo ezosala ke bino nyonso boyeba ndenge nini inauguration ya boutique ezali. En tout cas, merci na bino nyonso bato nyonso, en tout cas surtout na Mama Colette Nzinga, le dieu de Moïse. En tout cas, merci na bato nyonso ndenge toza boye. To lancer déjà cagnotte oyo eza déjà en ligne cagnotte. En tout cas, cagnotte le dieu de Moïse. Bino nyonso boye ba cagnotte wana Mama Colette Nzinga tokotiela bino na page. Bits nango ezali photo récolter 20 000 euros. Au bout ya un mois po to sunga bato bana ba hôpitaux, bato bazana ba prison. Bato baza partout. En tout cas, voilà nde tolobaka na bato kotisa nzambe nyongo oye bandenge akofuta yo en désordre. Donc voilà. makambo ya sali nakopesa ide na Mama Colette Nzinga nakopesa ide likolo wana yango bakubila bon likambo nakobakisa mpo na mere omoni na kinyo so toza na bato ebele lokola bamere aboye mpasi ekozalaki Mama Colette Nzinga so toza na bamere ebele boye neti ye tokozala na mpasi te na kinyo okomprendre po baza bamama ebele te tokozwa bamama Olive bamama soki mama Joseph soki mama nani mama Leti soki mama Leticia donc bakokoka biloko te bana makasi te donc eloko mère asali nga pele nde tutenga na motema esali nga nde bien Mama Colette Nzinga eloko asali esali nga nde bien nasepeli mosala ne ekende liboso azonga nsima ta moke te alors bakonzi ya leta batalela biso nde babiloko ya boye bango bazokokango kosala te mais bamere ya boye basala biloko ya boye fo basosola okomprendre fo basosola bazala mpe na mbaki mais ngai nde esali nga bien bamama toza na mposa bamama ebwele eboye nzambe apambola ye abakisa ye oyo ezali ezala na sete maka pena likolo okosala na butu onga azalaki nango kosala loba mpo na mere ya wana mais eloko moko ezali nga nde po ayena telema na mere okilimenga mpe na mere na Suisse yeyo yeyo Oh, Yana Shadrach. Ça va? Oh, Yana Shadrach. Bon, on pote Yana Shadrach.
d'abord maman Colette, l'histoire ya Shadrach. C'est pour signer la salle de la radio. Oui, ça peut bien dire que ça c'est une histoire. Avant d'aller à l'école, nous prenons la 4 mais ememi ye makolo ti bandal na venir à Sankara de Kuta. Ça ne va pas venir voir une moto la matembele, arrive pour ça matembele. Tu vois, moi on a 10 ans. Ah bon? Et ça les pas ça qui fera parce que Sankara ça apparemment abota les ça les passé. Ai les pas le monde au chang. Mwana oyo akiza ndenge Maman, Zamba pas moi. Pour famille, il y a ce qu'il y a des gens qui sont Babi ozaki toko yana Shadrach. Obala no mundele Obala mundele. Yana Shadrach yeyo. Oh yana Shadrach yeyo. Momodi beauté. Hindi. Ya wuli musheni. Bote na ole kama sema. Bite bote. Nana bien, sakarelo na lo basuka Bana bumbu, Wa calme. Wa azamu na bino. Au protéger si ba s'il vous plaît. Pourquoi bonne histoire n'est pas mon histoire, vous comprenez l'histoire il y a vous m'avez vous protéger vous doit protéger à ça. S'il vous plaît. Oh les acteurs Belado, faites-la moi 10 fois té. N'est pas Luca, allez l'autre. Vraiment vous protéger. Tu bon aux mangenia, tu bon aux la police la bino, il y a bino.